se présente à Kaye à côté de Ngombawana tout ba montage ba été comme belé na chef Makolin ko yana ba jeep l'air no surtout na zana ba preuve ba wutu ko beta ngana le premier mai ba gida de jeep ba koti na zamba ngampumu nakene ko tuna ko se présenter ngata bato ba koti na tonga nanga alors ba kiteli ngai ba betinga makasi ba boteli ngambo $900 ba pareil tout pays alors ba bilo ko ndemo na zabiete na senge burgomestre Maluku il faut landela to yo mbe za mo continue biso ni so tu ba mfumu netinga Makolin na zana village na ngai et puis village crié et ça mboka na ngana crié village Molengeme na zana kata village Molengeme preuve yango pas preuve yango ya ndako botala mona réaliser balancer yango bandeko balanda donc botala image yango na bangi na mboka moko na ke groupement saleli autorisation na bumi na vandi na kata domaine bombolumene ngani mona sa ko représenter mabele wana eza ya ngai place batiki ngai na yaya na ngale boto moni pasi na zana ba vidéo ni surtout na zana ba vidéo ya installation ya mboka wana yango yo Cosma installa biso na zana ba vérité ni surtout mais le temps chef le ba kufi kaptira ngo bien bon ça chef le bon ma déjà chef Cosma wana chef Cosma wana et bien tout bande ko ba ko mona oyo oyo boss qui c'est na la sabino ba preuve de surtout alors bande ko déjà ba so balancer on continue le bon kufa yena mutatigeli ngambwende Shena banamboka Chantalia Nzambetebe matolo mingi bana membre balandi ya chef Nzamba to ilibino awa na ye te ko beta be sete la bino makambo itali culture ya mboka na biso makambo itali bokonzi na biso lolenge ndenge yaliko kende ndenge yaliko tambola mingi bana membre nga chef Nzamba na ye awa ko beta lisolo oyo ba fonfumu lolenge te chef azali koloba banyoka me belé makambo bali ko sala yali be ko pesa be moto pasi makambo bali ko sala yali ko sala bango be penza malamu te bana membre yango to sona bino ba obobe te ba faux chef yango to senga na ba konzi mboka balandela bango mosani basalaka lolenge ni bakini yango to beta masolo ya ba faux chef wana makamni basali na mboka makamni basali na batu na mitema batu makamni basali ba be ici ba foya batu makamni basali ba pesi batu songote to zana chef to sola mbote chef mbote papa journaliste na sepeli ko yambayo et puis présence na yo esalinga esengo mingi parce que oza miroir oyo bombaka secrétaire partout donc na sepeli mingi pona ndenge okitelinga na lelo na kati ya mabele nanga soit na lopango na résidence nanga na lopango nanga place na vandaka na sepeli mingi en tout cas c'était naza konyata mingi surtout biso na kati ya tonga na biso comme ngomba na biso neti ngai chef Makolin na sali na kati ya groupement bankana na sana kati ya groupement bankana et puis nazali na changu et puis nazana na biso burgomestre Maluku biso tozana commune ya Maluku mais naza ko regretter mingi pour ba comportement il y a un faux chef. En tout cas, papa Burgomestre, aux Amosal Nzambe, Mboteno Mingi, Burgomestre Mampa, Yondoza Tata, Yabissonné surtout, na Sepelagano Mingi, tant que aux Amosal Nzambe, Moutou Zalana vérité, Zalana Moutema Pembe, Oyo Zalaganango. Mais Mawa Mouké, pour na faux chef, ba femme pour moi, leke belé, nakati ya, ma belé na yo. Na kati ya mabele na yo tant que yo zali papa Burgomestre ya Maluku na kati ya commune na yo désordre za mingi to ba faux chef ba leke belé ngai na zali na kati ya commune Maluku na zana groupement bankana mais surtout na kati ya groupement na biso bankana désordre za makasi pona ba mfumu ba faux chef ba za mingi po ki bande la ko sala mamiki moyibi oteka ka mabela batu oza mfumu ta kenda salsa mekanda ba msuba koma aza mfumu et accueilli avec le tchaba désordre à que vous savez mikanda soit disant na ba Burgomestre o déjà si ba longwa déjà na ngomba y accueilli et pas na ye aziba kasha cha aziba data kala asalite mikanda aza ko créer ba désordre mingi neti surtout neti ngai chef du village Molengeme chef Makolin on a reconnu na Burgomestre Mampa
ba acte na ngani c'est la confirmation yende mutape sangai et puis na sepelaka mingi na groupement petit papa labi yemo honorable labi mbama mukonso alors pour aza mutu ya vérité mais na batu na ye aza ko tia liboso na batu na aza ko tia liboso neti mwana kasi na ye tokoza makolo bana finité mais na ba vérité neti munjami aza jeune yo moko asali procuration apesi yo pour que nous se présentaka ye kaka yo ko ko montaka bakabalo ya ba faux chef merci ko bakana koloba kaka bino moko bateke boali ko pesa vraiment moi confusion mingi bande ko ba diaspora ba ko ndabiso c'est très important moto apoto azana moi mosolo na ye alinga somba be terrain pona lona pona sala agriculture kitoko pona lesa pe bino pe na mboka pona lesa pe bana mboka kaka bino moka boali ko kolisa be trouble bino mo bateke yali beni bon kasi yango to sa koloba makamba ngo ona olobela pena na sa koloba pena koloba parce que mutu mususu aye asala activité na ye papa journaliste ndenge olobi asala alo na bilanga na ye po bana mboka ba vivre kaka na bino ba groupement na ba batu na bino boza ko salela ba procuration tant yo salela procuration mutu azam fumuté alors ba ye ba sali ba bloc na bango chaise comme place à Kinkole ba comme ba faux chef bazana ba mikano na bango ba taba pancarte na bango mabele baza ko estoka ka baki aosimba ba muchos aotsa ba bilamba rouge bazana ba faux document yangwana naza kolela na yo bukumesre landela makambo wana po parce que balinga ba faux autorité na yo bukumesre il faut kanga batu wana le lot papa na ngai groupement la bimba ma konso groupement bankana parce que aza administrateur bandakala aza mayele belé mais alembi papa déjà le loba 96 ans hein mais alors ba français bien alors comme bien mais si aza na mangué amakolo ya kotambisa pena mzoto ezali souté avandi na yo moto asala le procuration ok ne ko se présenta kai il fallait ce qui moto o alinga sala faire mener aye boya na voie normale te yo ke ne ko so ka ba faux chef neti na ko loba neveu ya papa neti salai azana village na ye impini na ngambu neti ngama kole na azana village na ngai et puis village crié eza mboka na ngana crié village molengeme na azana kata village molengeme preuve yango yo pa preuve yango ya ndako botala mona yalizwa mboka kole balancer yango bande ko balanda donc botala image na ngo na bandi na mboka moko na ke groupement salela autorisation na bumi na vandi na kata domaine bombolumene ngani munasa ko représenter mabele wana eza ya ngai place o batiki ngai na yaya na ngale boto moni pasi na zana ba video ni surtout na zana ba video ya installation ya mboka wana yango yo Cosma installa biso na zana ba vérité ni surtout mais le temps chef le ba kufi kantira ngo bien bon ça chef le bon makalo déjà chef Cosma wana chef Cosma wana et bien tout bande ko ba ko mona oyo oyo boski c'est na la sabino ba prévenir surtout alors bande ko déjà ba so balancer on continue le bon kufa yena mutatikeli ngambwende kabla ngana lati yango chef le bon mutatikeli ngai na mboka oyo biso moko to crypto sali na be fort na biso na gouvernement na labi eza village crié mais le loneti salai aza ko longwa kana mboka na yena ngambu impini na ngambu alumene aya ko bunsa ngapo nini ngana tele ngamoko ake ko associé bana deuxième femme au papa tika bazala ya sala kana ba mboka ko de musu mboka na pesa mboka ya biso no ya famille mais biso ngama kole na boyaki na ba leki na ngata ko kende na ba famille tete ko sangana tepo vi to ça ko éviter ki ba désordre alors to crier mboka o ya biso moko depuis le 28 mai 2020 o le boa tikinga na kati ya ngomba wana lelo le boa kufi mais salaire ya sako longa na ngambu aya ko vana na plaza a aussi ça mabele nanga na koteka kana ba commission ba sala clic alors monjani mona neveu ya chef makana o ya sala procuration a se présenta kaye a côté na ngomba wana tout ba montage ba teka mabele nanga chef makole ko yana ba jeep l'air no surtout na sana ba preuve ba wuti ko beta ngana le 1er mai ba gida de jeep ba koti na zamba ngampumu nakene ko tuna ko se présenter natala bato ba koti na tonga nanga alors ba kiteli ngai ba betinga makasi ba boteli ngambongo $900 ba pareil to kei alors ba biloko ndemo na za biete
na sengi bourgmestre Malungu il faut landela to yo mbe za mo continue biso ni so tu ba mfumu na ba acti oyo ba mfumu ba za ko poser alors il faut ko landela alors on passe ba injonction mfumu oyo za na documenté ba yebi na liste té donc ministre intérieur mfumu oyo za na documenté il faut ko kangaye donc bon me ka ko landela biso po désordre ici la pour ceux qui tiki biso bo en tout cas donc na ko kufa et puis qu'est-ce que escroquerie za limungi ba miyini ba comme délai surtout ba mboka monsieur kufa biso ba mboka oyo za ko fonctionner alors ba comme ko sala biso ba makita mabe leti ngai makole na sima na ngona za na batute na za ngana ba leti na ngai mais ba mfumu mususu o deja si ba teka ba zambo ndongo alors ba comme ko sala ba clip ba comme ko botenga ba montage na kata mboka na ngai et puis la complicité na colonel ya o ICC na tient en train na ngai colonel Masangi aza complicité ba sala complicité na neveu chef makana munjami na salai salai o neveu ya tata na biso ba biloko nono tina complicité na bana deuxième femme au père abota na mwasi mususu ba sala dio ba bunsa kanga l'air de ce makolin alors ça malamu te na liboma mama na nganga na tikali so siko ke ba bomisinga o faye na nga faye ya mama na ngana ya perdre le boye ya kufi likole ya mboka wana toujours salai azako la poursuivre kanga alande la kanga na demba document na nga olobi vraiment trop bande ko bakulanda biso meka kotondo la bana membre bino na bino ba chef boali ko bundisama boza apena ba kisite pona o zamba bele na muta koti na ngambo na yo il faut bomba ngo olimusango il faut posa pe makamo o sengeli mais est-ce que yo siko tindenge ozo sala bongo ozo mona ngo tezo kelebe mabe oui ba miracle ezalaki elo na koyebisa yo batu oyo merci les journalistes bato ba bande ko sala bika missionnaire lo bazali sute donc batu sala le tirali ba machine mais qui sezali qui sinanga ko saka talanga qui sinanga omoni câble na ngana lati onde qui sinanga pouvoir na ngana sute sali câble na ngai wana so pe ba chef nde bazoya kasi mais kasi fo bomba o bombe sika na oti pe ngai qui sinanga na zambo sako ponga pe na zamona nzambe na sambela ka bengi mais kisi na ngai ezamu sako na ngai na lisala na ngana lata kana mutuli po pouvoir ngaba lati singa en plein air na ba mpumunyo surtout ba matisi ngai ba sali pepe na ngai mais ba mpumo baza ko tambola mingi baza na PPT baza ko tambola kana kimoyibi ba sali mikanda na ba chef bourgmestre o balongo na ba place yango na mikanda wana baza ko sala kana ba trafic d'influence ko escroquer batu ya ona tino za ko mona ke commerçant ayo ko se débrouiller comme fermier allez na biloko moi biloko na yebota exacte parce que nini aza ko kene na ye achela moyen na ye na ba voie normal asomba babele na ye asala misala na ye mais vu que batano baza ko memaka babeli bien ba memaka badna escroquerie moi ba biloko na bango ebota bien exacte alors que c'est sengeli yo ministre intérieur opesa ningisa on a fait chef on va yebanité donc bourgmestre a poursuivre à la bango makasi pour qui moyibi côté belé qui escroquerie na bamfumu eleke belé chaise na bango comme mingi na plaza na kinkole plaza na kinkole mais place mingi baza ko escroquer et ba fermier donc la plaza na besco baza makasi donc makasi o ba somba ma belé c'est bon mikeba na plaza donc ba salsa ba pancarte commission surtout donc bazaba miyibi nde bango nde baza ko détruire donc bamfumu wana surtout na biso vraiment na groupement bankana donc kimoyibi eza makasi ya kibamfumu escroquerie ezali mingi nani bala sankolo mabele alors bango bakokene ke escroquerie baluki mutu mobwe balati bilamba bazwi ba masala balati o mfumu yeyo na ba faux document donc bino même que ba fermier bozala mayele mingi le kuta ezali makasi mingi ondenge na yebela ka fier restaurant surtout de moni tata chef coutumier anga chef mayele chef de l'activité il faut que le pas bourgmestre maluku yemoko na ba avocat na yo otini bourgmestre ngaba na place bo na sandi bo place bo espace bo le na sala activité na ngai bourgmestre ko yer soke kena na mboka na mpumu ezali intel soit bourgmestre ezala na mabere na biso wa mpumu nyoso oh toza en ordre akobengo yaka tango kene kuna olobano na zula ki client na mabele na yo kene ko champumu na biso ba chef coutumier soki na cede espace na ko kene pas groupement nanga na zi 10% na yene ba koko batika na pesier lele komi ya kimoyibi ozampumu te balache bilamba okomi mpumu
aucun ancien bourgmestre oyo azalaki en place alors basalisi yo mikanda bapesi yo okomi mpumu en tout cas bandeko na ngai bafirme bozala mayele et puis ye ministre intérieur naza kosenga na yo papa donc sala vigilant sala suivi même na bourgmestre na yo donc moyibi eza koleka mingi bato bayo basala baactivité baza koescroke bango mingi donc il faut otelemela biso bamfumu likambo oyo ikolo eloko aza na droit na ye neti lelo nakoloba neve ya groupement mbakana monjame lelo nga makole nazali na kati ebonga na nga na mabele na ngai soki osi motu obongi ngai moko responsable nakoya nayebi ke yo eza motindami ya noko na yo soki nateki vente esalami bakonzi mpe likambo oyo yo okei me bino bokomi ke nkolo eloko boisole nkolo eloko bino bokomi batitulaire bobana koescroke bato eza malamu te na fini mutu te mena za koloba ba réalité bourgmestre maluku vraiment tellement na kati ya commune na yo po baza kobebisa réputation na yo mingi tali bongo bandeko baoki bourgmestre maluku alibe koyoka makambo ndenge chef ndenge abetisi ete ndenge alobi badiaspora nyonso tu bokolanda avant kosomba be mabele na yo avant kosala nini il faut kokende ndenge chef alobi kende kuna solola na bourgmestre yebiso note ke nalingi na songo mabele place tere bakobenga chef akoya baopesa chef moko bien batekeli yo mabele mpona chef lolenge te chef ndenge alobi ete makambo eza kuna yalibe akobeba bana membre sikoyo chef lolenge ndenge wana boali kosala wana moto ete akosi azali chef coutumier akosi akei bongo sikoyo mbano nini oyo chef wana koyi kozwa oyo vraimen mabe keitake yo okosi ntango moto wana koya aloni biloko mayebota eza te parce que neti nga naza na mbongo na te nateki nga teka te depuis vie atikanga depuis na mois de 2022 ti lelo bitumba baya menase nga mwana nsima mbongo eza te alors me ntango kolo na biloko yo moto ekosoma na moyibi biloko mayebota eza te mpo naza kosaka lere nazo na kolaka bile produit na yo asali perte po ya kosolo na nga moko yoki kosolo na bamiyibi moyo produire eza te biloko kotravaille toujours na échec po pouvoir eza na nkolo na ngo ndenge nga naza na ngonde na nga boye tous les chefs nyonso tout na kati ya plateau de bateke bayebi et puis nga naza musicien bateke nyonso tout lelo avana za kimfumu naza musicien oui nga naza musicien bateke à part culture teke nga ne leader na fantôme nayimba neti nze mokili mando mokili mando komina mutane bunu alors eza parti bayebi ngai nasali deuxième partie na yo nze mokalo mipia nkonkomiti mikolo yimalime obondo ya muku ontomisese ya lipopo eza banzembu mututu ayebi nga naza chef artiste parce que même bana poto tu bayebi makole musicien yosala banzembu ebele le groupe ezali toujours groupe ezali malgré toza na bese ya soliste akufaki nga depuis 2022 nakotaki mfumu alors bamenace eza bien moyen cœur na nga mpenza ezala kimia eza te na composé toujours nga naza chef artiste nze mwa mokili mando oyo wana eza yo moto obetango oui nga moyembaka ngo bayebi compositeur eza bien nga fantôme madilu mais tokabola baétape sur baétape eza na bavocal ye aza na bavocal atianga mpe eza na bavocal le moment bayembaka lifunie biso toyemba lipu lipuilokibikibile sasi yesu ndokoti mwingie mumukili wesi yawe eza liwa ndenge bapartir yesu esi akufa na mokili motu mosusu akotikala aza te oyo eza bainspiration banzembo biso toyembaka wana eza bainspiration mais eza na nze mosusu chomuke babandoba mebompili yande yenziami yangu mesia donc nzambe lukelanga mumbu mwasi na bala oki célibataire na lendi alors eza bainspiration toujours makole naza kofonctionner nga naza chef oyo ya nsima ndako te naza chef oyo nayebani bana poto tout naza na espace vide bobanda duru timba nkana na esobe ya domaine ya bombolo meme nga makole nde munaza kogere chef nengo ezali ngai tout mutu nyonso tu ayebi nga tous les chefs nyonso na kati ya plateau ayebi nga bamobondo te kobanda ndulu timbakana toza kimia vraiment baosala misala bien baferme mosusu donc yo mpe mabene mpe ezala mbakana mpe ozoteka mpe na ngai nazali avant okoma mbankana
avant okoma mbankana espace na nga za vierge depuis nous ambasala mokili na ba cha Congo te yango moni motema mabe eza koleka mingi na ba mfumo po ba olu espace na nga makola zimbongo alors bonne activité moto sona sa kutena ya sombi eko kelela problème na problème te nga leta yebi ngai komanda groupement Bourgmestre Maluku ni sesen ba yebi ngai eza mabele na ngai parce que l'état atambolaka toujours le chef coutumier eza mabele na ngai bakoko batikele ngai na zawana talibo bana membre bomoni numéro na biso ya ngwana c'est chef Macolin vierge chef Macolin azali ne sike eza vierge kobanda ndimo timba olingete ozo espace ponete olona osala mosala na yo contacter numéro eza na liboso tokokuta na chef Macolin bokosola na ye ekoleka be kitoko balobi kuna mobonda za te kuna bato bambala ezobima kitoko soki ya sakini loko ebimi kitoko population balie ya libe bongo chef moni lobano ya suka na bana mboka bali kolanda biso bon liloba na ngai ya suka eloko kaka na sengi na mokonzi ya mboka akota biso kimia na deuxième point na Baxi et Bourgmestre Maluku asala suivi pour ba faucher chef na pesi bandeko na nyonso ya plateau mbote tant que na artiste ya teke umbu bana poto tout boyebi Macolin na zama musicien simanda kute na za leader teke oyo artiste na bino bo appuyer ngai toujours mouvement na ngai ezonga toujours na forme à part ça na za bien merci bana membre bomoni te manaka ya biso et komi vraiment na suka na pesi bino merci mingi nga bino le gambo quartier chef ngui nzamba na liwana na bino na kotalisa bino be culture ya mboka na biso pe mabina mboka na biso elibe kitoko mingi bana membre na pesi merci na bandeko te bakolanda ngai ba diaspora ba liwana na France na Londres les États-Unis Canada partout mokili mobimba bobenga nga pe bolinga ngai tozana bino elongo numéro chef eza yango wana bobenga numéro eza wana bokosola na chef makamba kitoko ezali olingete osomba terrain na yo ovanda chef Macolin za wana olingete osomba ete donc hectare na yo ozwa hectare olona bino ata 100 hectare to lingi ozwa chef Macolin azali wana makamba koleka be malamu toza wana na bino chef Nzamba Nzamba na Chantal ya Nzambe makamba kitoko yali wana partager partager pe liker nde botika malamu nde kina bota bien nde tukute be mbala sima bye bye merci